Bonsoir, bande konange zanga mamuluba. J'espère que vous avez malam skanyas bozali. Naebi ke bobo s'identifiera comme des chrétiens. Hier, ezala ki fête na bino bokendaka Pâques. Oyo yezo na bino ya religion na bino moderne a ressuscité ki boite. Bon, baza spirituel et illuminé. J'espère que bimaki na bandaku na bino te, botikalaki na bandaku. Parce que boyebi hier fête wana ya entre guillemets Pâques, c'est une fête ezana source nango avec les pagan gods. Et ça la hommage na déesse des cieux Ishtar, oui. On l'a aussi appelée Diana, Aphrodite, Venus, right? Ishtar était la déesse de fertilité. Yango bomoni symbole ya Pâques, on utilise des eggs. Tolanda, voilà. Pour Maki est un symbole de fertility. Tolandi, hein? So, boyebi que ça n'a rien à voir. Na makambo qui peut y avoir la résurrection. Boyebi ya Yesu et aussi ya comme Yesu, n'est-ce pas? Oui, il faut être réaliste. Il faut que zali. Tozo vivre na batan là où cette religion christianisme, la religion de comme Christ. Voici ma kamnabango. Maintenant, on a zolobelela. Les vrais gens spirituels, bo participent à la fête na bango anate. Tokani, ezala le 25 décembre. Bolimbi silfaik na bimsanya unanga. Ya peletela ya zala kaso na bandi recording de pas bandi ba dérangement. J'étais en train de dire quoi? Yananda ba que pour ceux qui sont spirituels, qui comprennent les choses, hein, fête ya ba Noël na bango bo participa na bloko anate. Leur Jésus était né le 25 décembre. Donc le monsieur là comme Christ wana, voilà. Bokenda kanaba fête na bango na ba le 31 décembre était au fin de l'année. Donc participer in that bullshit, OK? Pour d'abord ce qui springtime c'est le début de l'année. Donc Mars en fait, 4 Mars. Décembre n'est pas 12e mois. Décembre est le 10e mois. Et il y a 12 mois na année, il y a calendrier, n'est-ce pas? So then, 10e mois, bokendo sambe la mkolasuka 10e mois, sous prétexte que c'est la fin de l'année. Quelle fin de l'année? Ou on a ba calendrier ba grégoire pour na ko déséquilibrer énergie à mokilier, même les gens de Moyen-Orient ne suivent même pas ce calendrier-là. Même les Chinois, balandaka calendrier wanate. Je n'ai jamais compris comment les chrétiens, quand les chrétiens appellent kamoko exceptionnel. Ce qui est important, bokendaka bablo na bangonate. Oh, le 1er janvier, année Asika, Bosambela, look. January était nommé d'après le dieu romain. Il y a Janus, je pense que je prononce bien son nom, Janus, hein? Azakin Zamba romain. So, January est un mois qu'on a nommé à son hommage. Tokani. Et là, je m'adresse na vrai, bino ba chrétien ba religieux. Hein? Je parle aux gens vraiment spirituels et les bateaux baza ba vrai chrétien. Nazoro ba imposteur ote. Listen, le Dieu de nos ancêtres, c'est beaucoup qui preuve que Israélites bazala ki ba noir kande na bandeur c'est venu depuis kala. Biso pe toza bato ekila. Zambo na biso ana. Ata botangi bien la Bible avec le discernement. Nous avons été interdits de participer na ba fête na ba païen. Tozana our festivals. Tokani. Tozala interdit ya kosala ka homage na banzambo na bango. Tolandi, hein? Voilà. C'est vrai que leur système a dominé le monde et à travers leur religion, il y a le christianisme avec les imposteurs. Bazoko yaka, amba manipulaka bakambu tupo ba maskango bimalokola. It's a positive thing. Mais ce cause spirituel et que tu lis très très bien la Bible, nous avions été interdits. Tolandi, hein? So, ce cause kamamulu que tu es vraiment spirituel. Kokendakate le 31 décembre loba, ok kotika janvier et bandeliane na maboko nzambe. D'ailleurs, to bandana otokita. Janvier, ce qui botali ngo peu bien, est un mois un peu négatif, right? Batu nyos bazala kabampiaka pour bouti dépenser bambongo na ba Noël. Batu bofandi na bamboka malili. January is the coldest month. C'est le mois le plus froid. C'est sombre, trop de neige, mpiaka epai, tolanda.
January n'inspire même pas la vie. Yeah, it's a dark month. Tokani. So, et puis bamindele, tango bazo ko attribuer certaines saisons à leur Dieu, baye bakamakambu bazo sala. N'oublions pas que les gens qui contrôlent ce monde, tolandi, bazape spirituel menandenge ya mabe. Et ça, le col, on a un exemple simple. Tant que le 31 octobre, ezala à Halloween Day. Pourquoi pas le 1er juillet? Pourquoi pas le 10 novembre? Pourquoi pas Totolanda? Parce que biso bosko total akape astrology. Semaine ya suka ya mois d'octobre, doloba Scorpio, ezobanda le 22 octobre et le 22 novembre, selon carte astrologique moderne, parce que l'ancienne est un peu différente, n'est-ce pas? D'ailleurs, ceux qui se rappellent de Kozongelango, parce qu'il faut vous poser la question, pourquoi Longola qui même le 13e signe ya zodiaque Tolanda? Parce que le 13e signe ya zodiaque, c'est un signe qui est lié à Jésus-Christ, the serpent barrier. Ça, c'est le seul image de l'homme. Anyati mutu ya nyoka na makolo na ya simbi nyoka, tête du serpent eza na makolo na sur son talon, right? Ce botali signe à mes symboles nyosto zodiaque, mingi eza représenté par les animaux, right? Virgo c'est la femme, oui. Sagittarius eza moitié homme, moitié animal, but Ophiuchus, c'est ça le combo ya signe yango na bosanaki. Ophiuchus ezalaki entre signe Scorpio na signe Sagittarius se trouvait Ophiuchus. Tokani. Et Ophiuchus est réellement le signe qui s'identifie un peu plus avec Christ, que tu piétineras la tête du serpent. Tolanda, that's the image of him. Et puis Ophiuchus était a healer. Christo, qui ici était qui? A healer, en train de guérir. Tolanda, mais c'était toujours pas Romain Oyo. They took that image out, by reconfigure la carte astrologique, n'est-ce pas? Balongoli Ophiuchus, pour ne pas enlargir en fait signe Scorpio. Tokani, parce que dans l'ancien temps, signe Scorpio n'était que tokolo ba ebando dirait kaka ezalaki ebando kabwanana Libra Tolanda. So un peu the half of Libra ebanda ko tapé na Scorpio, mais Scorpio n'était pas en train d'occuper tout un mois d'engue bapesaye de 22 octobre ti le 22 novembre. That was not the case. Tokani. But anyway, so zongela suka Scorpio, right? Semaine ya suka ya October. Tolandi, hein? So that will be quand signe Scorpio bandi. So botali na mapata, right? Ça c'est même la queue of the Scorpio. C'est là où se trouve his venom. Donc, énergie vraiment ya Scorpio eza na mukila na ye. Toyokani. Bomo na rate them people. Ata bato babotama na periode wana they dark. So that's like the bad Scorpio. C'est là où le venom is a potent. Ça c'est vraiment Scorpio. Mais na total alikambo mosusu Scorpio toyebelie na nini? Yes, tozomona generational karma, right? Tozotala makambo ya liwa, pratique ou métaphore, secret, tout ce qui est caché. Le couleur liée à Scorpio est à black. Et la 8e maison à karma, Koloba, c'est la destruction, la mort et aussi rebirth. 8e maison d'occupé à liwa, et d'occupé à activité paranormale. Je parle de la sorcellerie, bablo quand on est à la 8e maison. So, tous on a avec le système de ce monde, right? Tango bazo po na ba journée na bango ko sala ba holidays na bango ba fête na bango. Je pose la question, pourquoi pas le 1er juillet? Tolanda, pourquoi le 31 octobre? Parce que le 31 octobre c'est besoin na misu ya komona, right? To bomoni semaine on a nyonso, le monde des ténèbres dimension wana of darkness is opened. Tokani, so c'est facile pour na bango basala même ba cantation na bango bablo na bango basala ka pona ko localiser batu bien. I mean,
Batona baloka kabat, il fonctionne aussi avec les énergies aussi astrales. Tozolanda. Il y a certains positionnements aussi. Et facilite kabloko na bango basala kawana. So bapona kada tuana na tina, right? Ezalaka mulili libanda. Oh, j'en profite aussi qu'on peut saka ba parents qu'on peut conseiller, hein? Nazo imposé, c'est seulement un conseil à prendre ou à laisser. Nga moko pe dans Zalaki Webi, je suis né grandi ici. Je participe aussi à la fête à Halloween et nazaï peut permettre ba nanga pe participer. Mais tant on a bandio comme spirituel na fungoli misu, please botika kabana bino bake na fête wanate. Tolanda, hein? Ombomoni mundele a très ruizo komona. Abimisiango lokola it's fun, n'est-ce pas? Olati bilambo zando kia mwasi, right? We all did that, right? Olati robe wana noir lokola sorcière na ekoti na mutu, opakoli poudre na elongio simbi kombo, hein? Tu prétends tu kopumba likola lune ndenge the witch asalaka, n'est-ce pas? Et les hommes s'habillent comme quoi? Les Dracula, les vampires, Satan avec les maseke, longi rouge et les mukila. Même ba fête zalaka ke bon, il y a une fête quelque part. Décoration des alakandengenine, toit d'araignée, skeletons, les mitiopo, cercueil quelque part, musique ako bangisa, batu balati lati ba masque, tolandi hein. Siko mundele toujours un esprit à mabe, pona à distraire la masse. Alobi, oh, bokende na bana balati ba costume, bobetaka ba porte, bosenga ka bombo, trick or treat, n'est-ce pas? Allez, business to salango to kyo beti porte, trick or treat. Allez, mutu, aye apesi bino ba bombo, bokei na porte landika bongo. It sounds all fun. Mais je tiens de dire que pour ceux qui sont spirituels, no, it's not. Tolanda, la force qui réellement est là dans l'atmosphère libandawana, yes, les démons, demonic entities, bazala kalibanda na mkolongo na butuana bino bosomo bona fête mobimba to banda ro célébrer ngo kaka soki molili pe bandi kokota hein et puis bombi to solanda. So all I'm saying is that que soki ofungole misu na yo bandomona, demonic activities prennent lieu na mkolowana big time. Ce n'est pas parce que ozomona bango boete qui n'existe pas. Donc, tina ndengo kyo sombela mwana no costume alata lokola ndoki ya mwasi, elle prétend ko voler, right? Yes, bo kendaka na balabala na babutu na bana, bo betaka ba porta batu bo senga ka ba bonbon. Encore une fois, it's probably not a good thing to be doing. Tokani, même le costume là, le masque, just get rid of all that stuff. Hein? Débarrassez-vous de ça. Nazoeba, il est arrivé à un temps okomona osambelo silisi et omoni masque wana ya ekoti ya diablesse wana avec le combo that's your Halloween costume. Mon senti qu'un esprit en toi te dit que débarrasse-toi de cette costume là. Ça ne doit pas être là avec toi. You know? Même quand je laissais mes enfants comme on a peindre bilongi na bango, balati costume, ça dépend en kolingaza la le quoi Dracula Bill va être le Satan. But après Halloween, au kaka tu sens en toi, get rid of babiloko wana, just débarrasse-toi de ba masque wana. Dieu merci ba nanga pe ba koli. So, baza pesu na acheter ko kende kolata masque ba kesenga ba bonbon, n'est-ce pas? Souvent c'est avec les petits enfants, n'est-ce pas? Yango nazolo bakaka ke nazolo ba no koma bo parent bana na binote hein, mais nazali kaka koloba ke ceux qui botali makambo spirituellement, right? Pourquoi fête-toi le 31 octobre? Bon, regardez ce qui se passe dans une dimension astrale. Tolanda, tozalaka bel et bien na cœur même il y a constellation na Scorpio. Tokane, là où tous les venoms sont bien concentrés. Tolanda, and Scorpio est une énergie aussi liée avec les activités de la sorcellerie. Tolandi, hein? Voilà. Mais quand on s'habille comme une sorcière, right? Quand on s'habille comme le Satan lui-même, mais ça m'a solo nin. Hello? Je doute fort que ça m'a solo alola. Togani. So, bo tombe na ba piège te que it's fun, right? Surtout na ba pays na étage ni beaucoup na so beaucoup tika octobre partout que na ba magasin, costumes are everywhere. Pour yo parents sont bela déjà moi na yo. You know? So bazui biloko na bangwana ba latisi yango apparence et innocence, you know? Po na bobi misabana na balabala na babutu le 31 octobre, hein? Soit bana baza en groupe, to yo parents, bozo kende bozo betaka ba porte ya bato. Tokane,
esika okokende mpe kozwa babonbon ewuti epa badiabulu okoyeba te bapesoli yango mwana bozongi na ndako avec le panier ya kotonda mwana sepeli I got all these candies n'est-ce pas bobwaki na mesa bana bakobanda kolia et vous posez la question pourquoi bana poto ya moko mitu esalaka malamu te tolanda don't be doing that. Trouve une activité okosala na bana. Non, je sais que c'est difficile à bana bayebi que tout le monde doit être en costume, voici, et qu'il y a yonde. Look, moi je commençais seulement à dire à mes enfants la vérité que na sepelaka nanga na ba festivals et mindele balakisa bisote. Just like that. Il faut seulement dire ça à tes enfants. Just say like that. Et trouve un langage qui n'est pas trop fort, mais explique-le que, I don't know, les diabolos sont dans l'atmosphère, I don't know. I don't know, trouve une phrase à leur dire. I don't know. Ok, mais un film alors, ce qui peut être une tala na bana, bosambeli, botali, dessin animé, I have no idea. Mais trouve une activité pour nous distraire, bango makanis, comme ça, bah envier ce que les autres sont en train de faire, you know. Mais c'est facile aussi, ce que si on me si bango depuis bazaba na mikie, baye bake, bo célébraka, jour à Halloween té. Parce que c'est un peu difficile au luko casser mes momentum. Na moi, na ça par exemple, na 10 ans. Mais c'est facile, ceux qui, depuis à Kola Ebika, qui est le 31 octobre, Bokendaka na bino kola taba costume, wana bokendo bete la kabat ba porte té. Right? C'est facile comme ça, c'est mieux. Mais, pour na ba bonga ke na ba fête, on vous invite, ba fête, on ezara, et ça la makana ba minuit, non? Ba fête, ya ba Halloween wana. I'm telling y'all. Makambu, na monde astral, monde spirituel, there's so much darkness qui prennent lieu na mukolo wana. Tolanda, c'est une journée, si tu n'as pas à être au travail, rentre chez toi. Tikala neta même ya prière, et si c'est possible. Kokenda kana ba fête wana to milateli ba costume no bandoki wana. Okay, yeah, it sounds fun, right? Mais yo mikendeli yo moko, mais tu peux t'assurer que zozo nganda ku yo moko te. Tolanda, you gotta be careful. Tokani. Et quand tu deviens spirituel, même l'Esprit de Dieu a châtié yo, tu vas te sentir mal à l'aise. Il y a Kolata Biloko qui célèbre la sorcellerie même. C'est ça même. Tozolanda. Tu vas sentir dans ton esprit que you're not supposed to be doing that. Tokani. So, nebi ke ba parents pe ba memaka bana ba na biloko na parmi bango bokuta ba parents chrétiens. Hello, bonga ta na ndoke na biloko na, you know, je vous ai dit que j'ai grandi à l'église, n'est-ce pas? Voilà. So, il y a beaucoup de religieux chrétiens batomba pe na piège wana bazomo nango comme innocent trick or treat bake comme mabana na bango ou bien bano basi bapusani alati pe ba costume na ye batamboli et puis bake fête quelque part, you know. Comment zo kende quelque part dans une fête décoration wana, it's just diabolical. Minda malonga te ba toit d'araignée, ba skeleton, ba cercueil paille, ba voix ce qui pas ba Stephen King. What the hell? Tu veux être dans un endroit comme ça? No. Tu n'as pas... You shouldn't... Tu ne dois pas être là. You know? I can promise you que l'esprit qui est dans cette maison-là, n'est pas l'esprit de Dieu. Nope. Eza ba bloco moko très sombre that be taking place. Don't go. Naibi kezoko apparaître un peu innocent. Tu veux have fun avec tes amis. Les parents, bosso la peine à bana na bino, surtout vos jeunes enfants, on peut comme beaucoup na ba âge au kende ba université, parce que dès que ba université tu ne peux plus le contrôler, n'est-ce pas? Just pay ça moi na conseil te akabango, mais décourage-le, il y a aucun participant na ba fête toi le 31 octobre. It's not Ce botienga tembe, que le bon Dieu nous garde. 31 octobre yo moko degi histoire, I don't know, pona elamba moko ba sorcier lata, kende dans une des fêtes là, yo moko mona, qu'est-ce que tu vois là? Tolanda, boko melanga siko commentaire ke mamulu boko saki biso ba fête wana ezala ki bien. Tolanda. Et puis kokende kotala nanga tembete soko za religieux spirituellement zala ka faible.
ce qu'on a spirituellement faible ok kuna baki ko loka yo siko par les vrais démons yo sombaki costume croyant que it's fun et puis olati penza siko milimu ba costume no wana ko ate ko mamuluba na koma ndoki po yo pese kinga conseil utilise ton discernement ok. Ok kolia kindoki kimukolo kuna mamuluba lobaki na kende na fête wana écoute ce qu'on a religieux please ko kende ko tianga na ba test kuna te hein. Même vous le pasteur obo ingaka ba pasteur ba sekisakanga you know. Bande onanga vous savez la réalité des choses hein et ça que le pasteur béni avec le ministère il y a délivrance et guérison bazaka soupe mingité. La plupart de vos pasteurs ici vous voyez bokotia bango plus na catégorie kaka ba évangéliste. Boyebi le mot pasteur eza générique eza lokolo lobi docteur tokani. Well, il y a docteur généraliste, autrement tu bien un family doctor. Et puis tu as un docteur basalina specialty, right? Maladie interne, s'occuper infectieuse, bobin en médecine interne, bosalina neurologist, mutatala kasuba poumon, cardiologist, oncologist, tolanda, voilà. Ça c'est specialties. Tokani. So qui problème na yo, eza par exemple tumeur dans le cerveau. Is that domaine yeah? I mean, of course, il faut pas déterminer is it cancerous ou pas, right? So peut-être tu es en train de travailler avec un oncologist et un neurologist. Voilà. Ce n'est pas le family doctor qui va te faire cette opération-là. Asa limité aussi. Voilà. Quand vous dites pasteur, ne loko zoko bomaka pebino ba chrétien yangoy. Surtout bato bazoko appartenir na religion yo ya anti-Christ comme Christ. Tolanda. Beaucoup de pasteur, non. Quand nous parlons, même comme nous kolobawa, il y a Halloween, bokeba na ba célébration, il y a festive, ou il y a nzambo, ba grec na ba romain, ba itabisaka. Normalement, ça domaine, il y a ministère, il y a healing and deliverance. Tokani. And parce que ba pasteur na bazat, comment on peut dire? Et ça c'est leur ministère. Je vais vous expliquer en côté. Nzamba kabola kape ba don, you know. Et ça la Moses azalaki plus enseignant évangéliste parce qu'azalaki Levi. Tolanda motei tokani. Ce qui totali King David azalaki guerrier. King David abando telemata bandi kote yakabata. Koma ba psaume ne azalaki plus azo koma lokola ba poème banzembu na ye. Tolandi, hein? Mais il y a une fonction la Moses te. Tokani, hein? So, c'est la même chose avec les pasteurs. Un évangéliste est un enseignant. Et quand nous parlons de solo spirituel, yango bomoni ba chrétien mingi dans beaucoup type na loyenge. Il y a piège à système de ce monde parce que les gens qui vous enseignent oyo bozu ba évangéliste ba adapta ba rôle ya ba pasteur oyo bazalaki na ministère ya guérison et délivrance. Et puis nazo comprendre ministère wana on dirait c'est le succès. Mais tout le monde a su ba pasteur wana ta ya healing and deliverance. Tout le monde a bango le soutien parce que ba pasteur wana cause ya nature ya musia dans un ba pesa bango. Bazaki batumoko batikalaka toujours dans la présence de Dieu. Il travaille vraiment collé na équipe d'intercesseurs. Amen, shoot. Yo riak en contact na badiabolo. Tu dois toi-même kotikala vraiment aux états de prière all the time, n'est-ce pas? On le voyait comme on a basalaka ba jeune, à travailler na équipe d'intercesseurs. Right? Parce que ko sambe la kabatu healing, deliverance, ce n'est pas de la blague. I mean, tu entres en contact avec des negative entities, n'est-ce pas? And so, et ça, on peut dire quoi? Médecin, par exemple, il y a médecine interne, n'est-ce pas, maladie infectieuse. À quoi comment prendre des précautions pour se protéger? Versus, par exemple, une infirmière kaka généraliste. Tolanda, docteur, on a comprendre l'implication des virus et tout ça là. Infirmière, oui, aza munganga, mais certaines choses à comprendre na yangote. Tokani, hein? Voilà. So, c'est la même chose aussi na makamnabino bokendakawana. Ministère au Boboma Oyo qui n'existe plus. Pour il me semble que tu commences à deux ministères avec les églises d'aujourd'hui. Ministère il y a musique, pour bobimsaka balbumbole la kangombongo, na ministère évangélisation.
poboteaka bato bamateya oyo kosalaka ke jamais base soulevaka baluka se révolter contre le système de ce monde et puis bapesaka bino mabonza. Et dans votre évangélisation de boyela bato mateya ba prospérité tolanda. Mais les églises d'aujourd'hui ndenzele kenda yango wana ti, hein? On se dit, oh, les églises et beba parce que l'église n'est plus, le pasteur auto bandeki koyeba bazalaki kokabola ba ministère, you know. Kalezalaki ceux qui même il y a 3 pasteurs ou bien n'habite ceux qui ba poste kozala nini, mais beaucoup mon ministère et intercession et bandeki kozala très très important dans l'église, you know. And et puis pasteur spécialité nezali healing and deliverance. You know? Bazalaki penzo monaka ya sambelaka makasi. Et puis souvent avec ce genre de pasteurs, on peut trouver aussi le don, il y a prophecy, right? C'est aussi, on peut le voir, il y a overseer prophecy. Mais les lots, évangéliste, nde azokoma na badon ya prophecy, évangéliste, nde asalaka batu healing and deliverance. Loko les a domaine na yete. Évangéliste par contre bazoko transférer bino milimu mabe. Yango bozo mona soko keye pa pasteur aujourd'hui asambelelio, donc ce serait mieux soko tikale kana ndako misambelelio moko kaka. Kokendo no kutukunate, you know. Yango bomoni moye bate ya bino la crainte de Dieu ezate, right? Parce que bango moko non bazali ko comprendre les implications penza ya spiritual warfare te, you know. Bolo baka phrase au combat spirituel à la légèreté, kaka combat spirituel. L'ennemi en face, attantakaka lati maseke na bamikila te. L'ennemi en face se déguise, il se présente d'une manière séduisante. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement en toi, nde bozo monaka ba chrétien oyo bakoisami puis les églises est comme polluées. C'est ça les conséquences, il y a bozu autorité église, bo pesi na maboko ba évangéliste, bozu ministère, il y a delivery and healing, na intercession, bobomi. Parce que c'est le ministère là normalement qui se lève na combat spirituel. Tolanda. Na pese bino kak exemple biblique. So, Daniel assembly, azomona réponse à sa prière te. Finally, l'ange a expliqué alobi que dès le premier jour que tu as prié, Dieu avait exalté ta prière, mais ange bandeko kitana réponse na yo était intercepté par Prince of Persia et qu'il fallait que Michael a intervenir pour nako kitana réponse na yo. Tozo keloko tolo bawana, total sus makamwana bien. Daniel était dans la prière azo sambela. Même prière naye était interceptée par Prince of Persia. Et ce n'était pas Gabriel ou Raphaël qui étaient venus pour rebondir ce Prince of Persia, c'était Michael, celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que domaine où on a la face au Satan lui-même, Eza Michael. C'est lui qui fait la face au prince des ténèbres. Et ceux qui botangi throughout the Bible, même Jude a expliqué que quand Moses est mort dans la mountain, Michael s'est précipité dans ce Moses avec le Satan. Tolanda. So vous remarquez que ça ba ange kaka normal boy basala ka face na Satan te. Tokani. So you gotta know what you're doing. Nde bozo mona problème boza na ngona ba église na bino o esali ke bat ba critique ka pe bino ya ngo wana. Tellement église bokei na ligne ya kosbanda kosala ba commerce. Bozu ministère yo ezalaki normalement le pilier même ya l'église. Right? Parce que comment vous pouvez vous dire que vous avez un ennemi en face, donc ennemi en face a celle de sécurité. Donc normalement par définition vous avez un état de combat. Bote même dans le livre ngo ya Ephesians atana ngaka Paul te, ezolo que nous ne luttons pas contre physique and flesh, mais contre les esprits de principalité. Right? So, un vrai chrétien, un vrai chrétien comprend que tu vivas in a spiritual monde et qu'il y a all kinds of spirits tout autour de nous.
na libanda, na musala, partout. On comprend ça, right? Mais c'est que le malin, le Ruiza fait avec les églises naye oyo qu'il avait établies, a éliminé notre ministère parce que c'est ce ministère-là qui est une menace dans le royaume Yabadiabolo. Un évangéliste ne représente aucune menace devant le diable. Non, non, non. Alors, Tolanda, non. Tolobini, Bible zola sakutu bino ke Michael ndasala ka face na Satan. Michael ate akabatute, yaza guerrier. Tokani mutuna rôle na ye. You know. On ne peut pas dire d'un côté que l'ennemi azoko Rome, azoko luka opportunité pour ça la kamabe et yo fandi okendaka kaka bozu ba église na bino bo construire ango autour ya ba évangéliste. Un évangéliste azana don ya healing and deliverance te. Bitumbo tozana ngona mokili eza makambu ya ministère ya intercession na healing and deliverance. Tolanda, parce que ces pasteurs-là, spécialité na bango yango wana. D'ailleurs, beaucoup de ba pasteurs na bavande côté à moi de temps en temps tei. Tolanda, bango bazalaki kozwa pe ba rôle penza ba évangéliste te. You know. Et puis okuta mukolo mususu 2 jours ata par semaine. Azan état ba jeûne, prière et puis baza soutenu par église dans le ministère d'intercession. Kasi kozala le ministère ya healing and deliverance, ça peut blague there. Shoot. I mean, you know, tu es là au musala no kosambela ka ko bebisaka ba combat, ba attaque spirituelle, you know, babundaka contre all kinds of spirits, you know. Moko pe bazana besoin pe équipe intercession, ba gardaka pe ba pasteur ana dans la prière. Mais tellement comme je dis que le malin tango qui peut établir sa nouvelle religion de Bobengi Christianity, right? A reconfiguré Makambo. Bozu bopesi apôtre Paul comme votre idole. Bomonandenge bobandaka. Apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, l'Éternel a dit, apôtre Paul a dit. Apôtre Paul a battu, à l'obane phrase, à makote que Dieu lui avait dit. Et ça, c'est ça, faute ya évangéliste oyo. Yango bomonisko ba évangéliste oyo, ba ye ko s'éloigner na mateya ya solo. Bande konangai, bomoni ba chrétien lelo bazosala makambo basala parce que la crainte de Dieu les a quittés. Okolo bateka oza mwana na Nzambe et tu ne crains pas Dieu. It don't work like that. Tozolanda, nazolo ba craindre na ndenge ya azobangiso na ndenge mabete. Non, je parle de crainte ya ozali ko respecter, ozali ko honorer Nzambe. Crainte wana. Donc obange na ndenge malamu. Ozoko observer mibeko na yelo. Kwa na pese exemple na bandeli. Ba fête par exemple lié na ba biloko ba grec na ba romain. You're not supposed to participate na ba biloko wana. You're not supposed kokende okendo salaka ba hommage na déesse du ciel. You're not supposed to be doing stuff like that. You're not supposed kokendo kosambelaka ko payer homage na banzambe wana bajano super janos wana. You're not supposed kokendo ko participaka na ba activité ba fête ba Saturnalia. You're not supposed kokendo ko celebraka ba Halloween. Tolanda, même ba témoin de Jéhovah baleki bino tana mayele because ba celebraka bloko na nyostute. You weren't supposed to do that. Même Yezo Lobaka laissa à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on parle de César, tout le monde a the Roman Empire, n'est-ce pas? Janos Azalakinani, Dieu Yabanani of the Roman Empire. Why the hell yozo kendaka le 1er janvier o kendo sambelaka makambu eza lié na Nzambe wana? You weren't supposed to do that. Et puis vous vous posez la question pourquoi Nzambe ayo kakabino te? Tolanda. Et vous savez pourquoi vos évangélistes, ils aiment beau célébrer Kabiloko wana, parce que balingi bozalaka toujours hors jeu, loin de la présence de Dieu, parce que vos évangélistes là en fait, ba wango wanande, ba extension ya système wana ya antichrist, c'est vos évangélistes là. Ba yeli bino kote bino ceux qui sont bons dans vos oreilles. Bande konanga, bon matabo kita, boko ko mélanger deux ordres spirituels te.
tolandi, hein? Zamba Israël a interdit à Israël d'entrer kosalaka homage na banzambe ya bagrek na barome na bakananite wana. Matakita eza ndenge wana. So ce n'est pas parce que vous vous consolez na bamatin na bino ba prospérité nzamba kupambula yo. Nzamba kusalela yo boye. Ato te prospérité tie longino baluki komi bleu. Soko zoko taka en contact na ba force wana. Ton Dieu t'abandonne. Yango bomoni ya kakana ibinote. Parce que vous êtes soumis. Na bien. Une des raisons à Prometaki qui a kopanza. Where the hell is my medicine? Bolimbisanga. Ah, Lord. Boyebi biso basi no. Sikoyo. Etia kangana ba mitu pas pe deranjaka. So I need to take me some Advil. Na aloba que une des raisons que Abeba Kina Solomon is like parce que King Solomon akendaki kotonga ba temple ya banzambe mususu na kata Jerusalem. Tolanda. C'est vrai que c'est encore plus pire pour celle à Jérusalem, mais même si King Solomon akendaki quelque part et puis que se soumettre devant banzambe wana, Dieu allait également se fâcher. Tolanda bande konanga. Nde makambo bozo bosanaka yango wana. Ba fête oyo ezana ba pagan holidays. Tolandi, hein? Ba fête oyo wuti na ba Canaanite, ba Romain, na ba Grek, you were not supposed ya kokendaka ko célébrer ka babiloko wana. Bakoko na yo bayebaka yango te. Tala yo lelo komyo, bakoko bayebaka nzambe te, te yamba Yesu ya Nazareth. Mais le Dieu de la Bible, quand il s'est révélé, il disait que nazan nzambe bakoko na bino. Tolanda, ce qu'Israël c'est l'homme noir, donc bakoko na yo, bazalaka ya nzambe. Ye muto tambolaka na bango enda pesi bango kutu Afrika wana en possession. Yo zui bénédiction na yo o pesi yango ba Romain na ba Grek na ba Canaanite na ba Edomite. Alors zui leur malédiction o komisi yango ta réalité po sambelaka nzambe ya kopambola Congo. No, he's not. Tu ne peux pas mélanger les deux forces. Bandeko nanga bo matabo kita. You just cannot. Tolanda? No. Nalo bien, bango ba mindela ngo kasbateka bateka bino Yesu na bango na babolingo. Bosi boka bango basali ata holiday ba reconnaître ata anniversaire ya Pamba, ya Simon Kimbangu. They're not gonna do that. So what the hell? Yozo kendaka kopea kwa hommage na makamna bango. Ola tipo mibongami olobio eza muko la résurrection à Christ. No, it's not. Et puis ce qui est pire avec les chrétiens, tellement basi ba avegla bino. Bino moko ba metu na kate siko ba maki oyo. Ba symbole ya maki yango ya Pâques na bino. Qu'est-ce que ça a à voir avec votre Christ? Te ceux qui t'ont utilisé dans le facteur bon sens. Bino bolobi bokei po Yesu a résurrectaki. Okay, he did. Siko qu'est-ce que ça a à voir ba maki otomona kana Pâques na Easter? Parce que za makambo a résurrection Yesu te. C'est une holiday bosala homage na Ishtar. Mais vous, Israël, hello, toi tu as été interdit explicitement par ton Dieu de ne pas aller te soumettre devant Ishtar, la déesse du ciel. You were not supposed to go worship her. So qu'est-ce que tu fous en train de faire? Yango bozo mona bokoma ndenge bokoma wana. Et puis le système qui contrôle ce monde c'est kakabino. Oui, ça je vous dis aussi. Bon, quand qui ça tana kosi kosio, sikoyo, au comme le quoi il mouille yenga boyo, quand c'est que le maba, c'est kabinoti. Mais ça leur arrange bino bozandenge bozala kawana. Vous représentez aucune menace. Na bien, le nombre des églises bino bozanango, hein? Bossi bomona le système qui vous fait souffrir babanga bino. Alors, ce que moni yo soit disant moi nzambe. Ton ennemi azo banga yote, revois un peu ta statue encore. Tolanda? Non. Mais église, Kinshasa, église, c'est partout. Mais vous vous retrouvez avec les politiciens qui sont en lit avec le système ici de l'Antichrist. Et puis vous, la présence de, entre guillemets, les églises, vous n'êtes aucune menace à eux. Il faut beau revoir votre position. Ce que moni Satan zo banga yote, hein? C'est parce que osa no kaka. Tolanda? Donc, comment tellement bon, ok? I don't know. Vous effrayez ni badmindeloana.
ni vos politiciens. Pour bosa déjà trop conditionné, trop perdu. Yango moni babanga kabinote. Ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui bozala kako sambele à boussolo. Hein? Et vous étiez réellement rempli avec l'Esprit de Dieu. Ndenge il fallait que vous la rempli. Bolinga qui bo vivre, soit résistance ya solo, et puis banga babanga bino. Babanga kabinote parce que vous ne représentez aucune menace. Tolanda. Na satana yolo mateya yako pour a séduire yo akosa yo. Na pasteur pate yo même chose. Siko yo moni satana ko bangelo na likambo nini. Po ebike mutu no ndenge zana basi babebisi yango. Tozolanda. Oh yes, allons évangéliser partout dans le monde. Hello. Comment est-ce que argument s'applique tango ba oppresseur na yo bazoko ya po na baluka ba oppressé yo nde balobi oh nous venons au nom de Christ alobaki tokende ko évangéliser dans le monde. Siko na ebite yango église kimbangiste bango pe bako kende ko évangéliser dans le monde te. Mais bango pe bakende ko évangéliser kuna en Angleterre. Ah, kuna on va leur rejeter bazaba noir. Oh, donc Christ tango ye aussi longtemps que c'est le blanc nde wana toke ko évangéliser dans le monde. Mais meka kozala nde mutu muindo te. Wana évangélisation il faut tikala kuna local dans vos royaumes. Regardez-moi tout ça. You know. Homosexualité côté na l'église na bino. Hein? Mabe s'amplifier de gauche droite. Pona nini? Vous êtes donc bozana kutu d'ailleurs kutu na kena bino musika. On commence d'abord par votre religion là. Naïf sabino maintes fois que cette christianisme bomonaka est une religion de l'antichrist. Peut-être tant boka ka le mot antichrist bonde place bozo ko isama bozo kanisa mutu moko maseki akobima. Non. Vous elanga ina loba. Ba grec tant balobi antichrist bazo loba comme Christ. Engai mamluba nazotal sabino boy. Comme Christ n'est pas Christ. Tokane. Comme Christ est une imitation, mais ce n'est pas l'original. Tolanda. Maintenant, la question sous-intelligente, il faut vous poser, pourquoi alors nous présenter comme Christ, si nous avions déjà un Christ? Parce que des agendas, derrière l'esprit Oyo, ezali na makambia comme Christ, dar agenda, ezali kosaline na Christ ya solote. So il fallait qu'il va séduire bino, ba aveugler bino, ba corrompre bino. Bazu ba créer leur religion, bazu kombo a Christ, balatisiango Christianity. Tolanda, they know good and well qu'ils sont au lit avec le puissance spirituelle yaba grec na ba romain. Rien à voir avec Nzambe na bino. Tolanda. And then, pour pas continuer la idéologie na bango, right? Avec le temps, ne bandel ba bandi na option sto banganzambe. Avec le temps, ba longol nan ba ministère na bino ba healing na ba delivery wana na ba intercession, they had to kill that one parce que they just can't have that. No, they don't like that. They can't be having pasteur ayela kabango ba prophétie ko gangela kabango. They don't want that. Tolanda. Chaque fois que King David déconne, c'est le prophète qui venait lui rappeler, n'est-ce pas? These people, bana posa, ba prophet of God, ba kolobela bango nothing. No. Bazana bango agenda. Bazana posa yo ya na ba ministère, na ba deliverance, na ba healing. Po ya kwebisa bango, voici ce que Dieu vous parle contre vous. They don't want to hear that. Tolanda. So, baye ba encourager leurs évangélistes bate abino makamkaka ba prospérité. They had to make sure bandeko nanga soko lingotala où se trouve la vérité makambozanine. Regarde seulement ce que tu as encouragé ya oyeba et ce que tu es découragé n'est pas koyeba. Ndoko comprendre ce que la vérité est ali. Vous aviez été encouragé, right? Ya kotinga makaka na ministère na bino ba prospérité et on vous a découragé na ministère ya crainte de l'Éternel. Allez-y comprendre. Or, crainte de l'Éternel est attachée avec la bénédiction.
Soko zoko banga nzambe tu observe mibeko na ye, il te bénira, toi, na descendance, non, parce qu'il t'a promis comme ça. Mais vous voyez, tango boy koto saye, c'est la malédiction qui te suit. And these people, they know, baye biango. Yango bozandenge bozawa na tezo kotala kaka Yezu. Yezu ayaka sala. Yezu sala la biso boye. Et to yebite. Parce que boza suba malédiction moko boye. Why? Vous vous êtes éloigné de votre Dieu. Bozu bizaleli. Yaba peuple wana et komi bizaleli na bino. Un peuple complètement perdu. Boke kosa l'alliance na ba force na bino spirituelle. Oeza na lobi boye. Ce n'est pas parce que tu te dis que tu es chrétien, mais ceux qui, sur ces religions, sont liés, tu es en train de pratiquer fausse religion. Tu es dans l'erreur. Yango bomoni, le lobo se retrouvé en train de célébrer ba fête na bango, bo sala ba hommage na banzambe na bango, sous prétexte que bokenda ki église. Mais si vous bokenda célébrer la fête ya batuana, c'est dans vos églises. Bosi boyoka mutunabar, azo célébrer Saturnalia. Bosi boka mutunabar, azo ko reconnaître, azo faire hommage na Jonas, c'est le mois de janvier. Au premier, bosi boka mutunabar, azo ko kende ko célébrer ka Ishtar. I tell you what, c'est dans vos églises. Là où vous allez faire hommage na banzambe wana, c'est dans vos églises. Tozolanda, donc bazua bino, you know, pour un bozanga discernement, pouf bazu bino. Et vous vous demandez pourquoi Nzamba répond à la prière na binote. Well, pour un na ba koute pourquoi tu bobele la katan Nzamba Israël intervenu makam na bino. Well, parce que soit tu es nangamba Nzamba Israël, soit ozali nangambu ya Nzamba ya ba grec na ba romain. Tu dois choisir. Tu ne peux pas que la hommage à tous les deux. It's just not, it don't work like that. Nga kutu pona ngai na muna kina facilité bino vie, hein? Po mna mwenbe bolingi pe ba Romain na ba Iramites na ba Canaanites na bino na mingi. To matepeto bolinga ba makasi penza. Pona ngai kutu, hein? Ulie bo déranger ka Yesu na ba prière na bino, hein? Tala bo sambela kana bino kaka ishitara ngwa pambola ka bino. Oui oui. Bon, siko tokolo banini. Bo sambela ye bosambela bosala ba Saturnalia, bosambela na ba Janus na ba pambola bino. Oui. Botika na bino kutu Yesu tranquille. Mais bino bozaka ndoko mélanger na ba nzambe wana ba grec na ba romain. Bon, il faut pour na position. Le kola bino c'est très important. Bo pe hommage na ba holidays na bino wana. Alors bosambela ka banzambe na polele ou ko sala hypocrisie. Comment vous savez votre hypocrisie, vous prétendez, oh Jésus, sachant bien que spirituellement, vous êtes sous l'ordre à milimouana vampire romain, mais vous savez votre baja ba hypocrisie. Tosto timbela nombre na bino depuis kala. Babiso ba misuso ya, tosto comprena ka bino depuis kala. Que bozana bino système ya antichrist comme Christ na bana na yende kop na bino ba chrétien oyo. Yango bomoni la crainte de Dieu n'est pas en vous. D'ailleurs bozali ba représentant ya antichrist lui-même sous prétexte que bozali ko évangéliser la parole, right? Évangélisation na bino na sur basé de quoi? Yeza kende ko fela bisana Golgotha. That's why bolinga kotangisa batu banga nzambe te. Ooh, you don't want to preach that. Po soki botei batu bloka bongo batu bakozonga na nzela. Mais yebisa bango kaka ceux qui sont bons aux oreilles. Na moya lelo ata bino bozokanga qui vous prêche ça? C'est vos évangélistes là, n'est-ce pas na ba chanter na bino. Sikoy. Bino kutu kana bino kutu ezala régler wa kalate. Na mikolo zoko ya liboso na biso kana bino kozala régler. Beau rêver trop, hein? Beau rêver. 2024, année à karma. Et ça, na vibration à chiffre 8. Oui. Année à tout ce qui était caché. Bon, mon Scorpio, the 8th sign. Et ça, makambo, ça deep, ça caché. It's gonna be exposed. Bino? Mutuna bino moko Jack, TD Jax déjà. Bon, mon yependenga comme vous allez exposer. 2024, Bino! Toko kaka bino na sango.
Oui, oui. Bon, bah, nous allons exposer. Et ça, année à karma, année à jugement. Ne vous inquiétez. Hein? Ata bomoni punition na bino lelo te. Bokomona kango un jour. Boyebi tangu Nzambe prononçaka punition contre King Solomon. Ce n'était pas pendant le règne de King Solomon que la manifestation de punition là a pris lieu. Et c'est que des générations plus tard. La bonne chose avec Masola 8e maison, la planète qui s'occupe de Makambwana Pluto est une planète à génération. Il prend 248 à Zonga et Sikazalaki, n'est-ce pas? Voilà. So, kaka ndenge ba père fondateur Amérique oyo, ba Freemasons, ba Diabulo oyo, ba établissaka leur nation 248 ans passé, Pluto azalaki esika azalaki na Capricorn, ye yo akoti na Aquarius, bo compte date ya lelo, to bakisa 248 ans na liboso na biso, il retournera là où il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette fois-ci-là, hein, il va balayer l'église très très bien. Déjà, bosi bo bandi déjà kozala exposé, bazo ningisa bino déjà na fondation. Tolanda, mais dans 248 ans, biso tokozala te bino badozo kangai na bino, tokozala te. Vos descendants, bako kende kolukela elongi ya Nzamba Israël sur nakati ya Europe comme les esclaves. Oui, oui, bako zongela idéologie. Boyebi l'histoire se répète toujours, n'est-ce pas? Voilà. Boaraba na mayele. Même si au cas où vous avez oublié. Boyebi kala avant esclavagisme. Ba africains bazalaka koya sur le continent d'Amérique comme des commerçants librement. And then plus tard, après que bo batikala en Afrique, ba boyi Nzambe, ba ke ko sala ba alliance na bango na banzambe na bango na babandi ko zo bango sko ba umbo. Ba memi bango en Amérique involontairement. Mais vous savez ce que les deux avaient en commun? Le même Africain qui a pu venir aux États-Unis volontairement, tout d'un coup, bakokaki kozonga en Afrique wanate. Parce que c'est comme spirituel. Parce que c'est Dieu maintenant qui les avait punis. Tokani, hein? Bomoni Afrique wana bozo ko sakanela avec vous, surtout bino église oyo ya comme Christ oyo. Bino. Bana na bino, bakotalaka Africa qui sera une place sur une montagne, beautiful. Mais vos descendants là, bako bénéficier na inheritance ya Israël te. Bango, bako se retrouve en captivité. D'ailleurs, bon, bisika vos pasteurs, na vos politiciens, bakenda ko bomba mbongo na bango. Bobomba ka deja. Bomilie la ka deja. Bobomba ka penza. Bomi bombe la ka deja. Kasi l'homme a investi saka, là où se trouve son trésor, c'est là où se trouve son âme, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, boko ba penza. Bomilie la ka. Bomilie la ka. Chilombo na gouvernement na yo po yo poza mtaba globaliste wana na ba pasteur chrétien bomilie la ka et les chrétiens bomilie la ka déjà libela po bana na bino bakozala na besoin nango bien que bako bénéficier ka peka kanango te to landa boye makam spirituel et que na ndenge nini okokozala la distance entre yo na liberté na yo elle n'est pas longue mais Dieu peut endurcir ton cœur, aveugler ta conscience, que ozomona te que la lumière est briller kuna. That's exactly what's going to happen. Na tuni binoka question. Mais avant l'esclavagisme, les Africains ont traversé l'océan Atlantique. Mais ndeni tang bazu bango baumbu, they could not. Parce que bazalaki maintenant sous une punition spirituelle aussi. Tokani. De même que bana na bino, bako kendaka ko glorifier Nzambe wana ba grec, na ba Edomite, na ba Canaanite, na ba territoire okuna. Tozolanda, Africa ne va pas se déplacer des globes terrestres, but ekokomaka comme une belle ville sur la montagne. Tolandi, hein? Et vos enfants bakozala na accès ya Africa te. Mayele na bango Nzamba kozipika yango. Tolandi, hein? Bon ndenge lolo bo mataka na avion, bokati océan Atlantique, bokati mer Méditerranée, n'est-ce pas? Voilà. Tangu moment wane kokokaka, bana na bino bakozala tana mayele wana te. Nzamba ako supprimer mayele wana. E bakolela butu moyi kuna na Europe na ba territoire na Canaanite wana. Et là bakoluka sikoyo Nzambo bino bo neglijaka oyo. Oyo bolobi Nzamba bakoko na biso azalaki mabe wana. Tolanda bana na bino bakoluka ye, mais ils vont le faire sur une terre étrangère.
Bon, continuez comme un solo. Hein? Parce que même quand le ciel vous parle, tellement bois têtu. Bozo bois ka ko comprendre makambo. Ndene comme c'est la vérité. Hein? Na boy bolo bo mamulu bolo saka bisote bo mi yebelaka. Yango na pesi no conseil. D'ailleurs, nazana ngabino mingi. Na baksa conseil mususu. Bo moni ndenge mindele. Parce que mindele basi ba yebi leur sort. Tala baninga. Bazo kende ko luka soki bako ko kimata na Mars. Bazo luka bakima biyoma po ba yebi. Bible lo bakinin. Je vais restaurer Kemet, Ethiopia, Israel. Hein? Mon peuple, my inheritance. Mundela yebi ke makambwa wa ezobe bakalate. Bazo milukela déjà bisika na bango bako kima. Vous les chrétiens et vos politiciens, pour bino religion na bino na gouvernement de ce monde boze loko moko. Ndena zo lobaka, boye bela. Bobongisaka déjà bisika boko kima kalibela. Bisika peut-être bana na bino, ce qui nzamba ko permettre. Bakende ko bata melaka. Baninga bangona bazokende ko luka Mars. Conseil gratuit. Bo investir chilombo bozo yiba mbongo beletio na bamboso et vos pasteurs chrétiens na ba chrétiens oyo bota la tana na Atlantique kuna peut-être beaucoup ko colonizango. Oups, j'ai oublié. Le gouvernement américain a bloqué ango batu bazalaka permis akoma wana te. Ou bien na pôle sud na ebite bo lukaka quelque part bo bandaka déjà ko milengelaka et kozala pendant votre vie te botalaka des générations à venir bana na bino wana bakozalaka na besoin à kozala quelque part. Tolanda, mais une chose est vraie, bako partake na inheritance ya Israel te. Ça, bon matabo kita, c'est que je vous dis zandenge wana. Oui. Israël sera encore élevé. Kemet, Ethiopia tokozalaka élevé. Teokane. Et na bonheur wana, inheritance wana réservé à nous, le peuple de Dieu. Bana na bino bako partake na bomengo wana te. Yango na pesi bino conseil bomilie la ka déjà libela o. Bomilie la ka. Mais ma bes quoi ba chrétien boza pe ba revers. Boza nan bato antichrist et puis bo revaka. En tout cas bino ya bo double, bo souffrir double. Yo. Bomoni bato ba intoxika ki bino na kasi bangona bazo luka kotala se bako kimela na Mars. Bino ba petit peuple, les petits chrétiens, boko zala kasi kwa besclave bando kangawana, les petits peuples, bino ko kende wapi? Boko kende ko lukelongi na Nzambe, kuna na Europe na Kananeti na bino kuna. Bana na bino, finalement bako ko comprendre vos erreurs, mais bako sambela Nzambe wana en captivité. Boyebi ka on dit slavery, Slovenia, Slovaquia, Bandaka kunati. Voilà. Balukaka wala cercle. Ndena bi borevaka mingi. Tellement bosi signa contrat na molimo na bino na antichrist bozalaka nango ke moyen kutu bozo ta mayele boezate. Tolanda. Bo rêve trop. Na ebisi bino nini. L'histoire a tendance de se répéter. Bomitu nakate. Que me bakoko na biso bakatisaka océan Atlantique avant que les Européens akatisangwa comme en Amérique. Christopher Columbus a écrit qu'étant commis sur le continent d'Amérique, il a trouvé le peuple de la race très très sombre, les Noirs. Tu l'as dit? Bakoko na biso bakomaka kuna avant bakatisaka Atlantique. Mais ndenge plus tard quand on amène les Africains na Atlantique comme les esclaves, na bango, na boba kendaka liboso. Moi bazonga lisusu ezata Atlantique ango ndire zaki kaka bokende kaka meboko ko sala retour te ezali kambia esprit ba se convertisaki et le bon Dieu botanga kango na Deutéronome 28 non a permettre ki baza la prise en captivité ba ko sambela Nzambe na bango ya ba romain Yesu na bango antichrist ba ko belela ye sur une terre étrangère tango bakomi awa ba se rappeler que tozalaka Israël bakomi Nzambe tindela biso Moses. Malheureusement pour eux, Moses asasala kwa ye musala. Tolandi mais le kola baebaki ko apprécier inheritance on Nzamba pesaka bango te ce beau continent là d'Afrique.
nda sepelisaka mitema na bango atikaka bango bazala prise en captivité bakende koluka elongi na ye na Amérique. Bokaka bango ntango basambelaka ndenge bosanta conction, voici ce qui arrive. Okoloba en langue mais na terre ya bacapteur na yo. Okokata danse spirituelle mais na mabele oyo esika tu étais prise en captivité. Omoni bino bokolukaka nzambe mais na Babylone nde esika bokende kolukela ye. Il est aussi votre Dieu. Pourquoi changer makila na ote? Omata okita atoza muta ba antichrist bakoko na yo baza Israël. Un jour conscience ne kozonga. Menazolo bakomoni bino milimu na bino na bozanango bana na bino conscience ne kozongela kabango bakozala pe comme les noirs américains aujourd'hui. Bakwaka kolamukaka mais na mabele ya bakapteur na bango. Ekuna bakobelela ye. Bino bokobaka kana makambo bozo sala, hein? Les pasteurs, les évangélistes et les chrétiens, que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Les politiciens congolais mis au pouvoir par les globalistes, en commençant avec Chilombo lui-même, et le Paul Kagame, et les Nanga, et les Museveni, continuent avec le jeu de votre esprit de l'antichrist, de votre globaliste là, botikate, bo continue nango. Yango na ebisi bino boy. Kaka bozala pe mayele. Bato bazo ko intoxiqué bino wana, bango wana bazo luka bisika bakomikimelaka na Mars. Hein? Ngonga yango yo Chilombo. Bongiselaka descendance na o deja libela. Hein? Popluro akozonga lisusu dans 248 ans. Oui, oui. Yambaloyo, il a ses yeux visés vers les occidentaux, n'est-ce pas? When he comes back, notez bien, chaque fois qu'il pleure aux Salamakambu, beaucoup remarquez, Saturne est toujours là dans l'ombre et Jupiter n'est jamais loin. Que celui qui a le discernement comprenne. Tokani, hein? 248 ans, les sous à partir année oyo, et koya les sous. Tokani, mais kokuta les occidentaux, bakozala basi ba perdaka pouvoir na bango. Tolanda, beaucoup des Africains bakozala basi bazwaka conscience. Afrique kozala déjà établie comme une grande puissance. Banana bino, hein? When that judgment comes, bakokende kolamukela sikoyo na ba territoire ya bato hier bazalaka no capteur, bangwana nde bakozalaka ba capteur ya banana bino. Tokani, botikate, bino bo continuer ka koboma ba Congolais. Chilombo, na Kagame, bobo misaka ba Congolais botikate. Bobomi kute ko kite. Bino bobo misakaka bosala boko babosale la nzambe na bino bosale le musala botikate. Me boye bakaka ke soki tero na Afrika ezali Israel o nzambe na biso abundaka po pesa ngo bakoko na biso ezali inheritance na biso ndenga zo promettre abengi Kemet na Ethiopia his people, Israel my inheritance. Bino bobo makaka ndenge bobo maka. Hein? Botikate. Makila ba africaine zo kota na mabele. La terre aboya kanepe komela makila te. Ba boboma bakoko bazoko mona musala nzamba zwa ezalia ko konsola kamili mwana ezoko lele ezoko funda. Bino bo continuer botika te. Tokane. Mais un jour, lelo bozotala ya Amérique, hein? Un jour. Bino bokozala bozali système, le Dieu se souviendra de vous. Bomoni ba Malakites, bazalaki ko intercepter Israël na désert, hein? C'était des générations plus tard, nzamba se rappelaka na bango. Bomoni bino, ba alliance na bino bosala, et je te parle à toi Chilombo, na government na yo, parce que yo pozali evil. Tu n'aimes pas ce peuple, oza mutu na kati ya vision ba globaliste, mais qui t'a épargné, les Angela Merkel, ba français na ba américain, n'est-ce pas? Yona for us, no yona. Tolobi boy, yona ba Paul Kagame wana bozalaki ensemble au lit avec ba Netanyahu, ba Clinton, ba tunabi noti. Ndena bibo continue na makambo sala botika te. Tolanda, mais bo milie la ka deja libela. Bo bonga mapenza. Bo anticiper. Tolandi, hein? Quand tokozala en paix na Afrika na biso na Alkebulan na biso, notre Dieu se souviendra na ba trahison bosala.
tolanda makila wana ezokotaka kaka na mabele ya peuple congolais. Leur sang doivent être revendiqués, doivent être vengés. Bango wana bakotelema, ils vont apporter bakofunda bino tozolanda. Oui makila wana ezokotanga na est bakofundaka bana na bino toyoka na bino. Et ça ce temps-là de judgment les autres contre l'église et les occidentaux, même judgment on est prononcé contre vos descendants. Tokani bino bo continuer botikate. Et bino pe les accompagnateurs ya système ya globaliste botikate bosala bino nda bozo renyete bongo tokolo basusu nini mokili yango alelo za binoti bino bo renye mokili tour à tour. C'est vrai biso pe topesaka nzambe mukongo yango tozomona tozokomona tosto reconnaître déjà basor na biso to se repantaka. Bino bo continuer bo renye makasi po ezana ngonga na bino bo renye. Oya koyiba ayiba, oya monya ko boma peuple congolais boboma, oya monya ko continue ko sala alliance na ba États-Unis na ba Rwandais na ba bato na bino ba accord bo continue ko signer ba accord. Oya monika ko koma PD akoma kaka PD. Donc nyonso bino bo monika bosa na mutema bosala. Mais si même les étoiles dans les cieux vous enseignent quelque chose, que celui qui est normal tire sa leçon. Mokili oyo eza ya nzambe. Eza mbanga ya ntaba. Attendez, bo calculer kaka 248 ans pour plus razonge sika zalaki veut dire attendez-les. Ok, bandeko nange zalaki ngama muluba. I love you all.